ntango obandaki kosala baémission na Santa eloko nini esalaki yo mpasi exemple baremarque bafani yo bakamini okutani nango ya mpasi quand tu avais commencé premièrement eloko esalanga mpasi famille na nga atelemela non merci tu es un enfant bien éduqué bien encadré jamais kosala bémission babétise bao babengango babétise balito mibali bakima ko te mpona basanta bo bamoni fi mo nigère eto te mobali oyo okimanga seka civilisé mibali bamona yafokoka bafikongo très léger parce que tosala basanta bo seke mpe nyonso ezalaka na facilité quoi tosedaka donner non ok ce n'est pas ça ezodépendre na bachroniqueuse neti na part na kalanga dur epa mobala naka facile nani owanga nieti komoninga na alliance bafani ya Gémidor TV bozala vraiment batémoin bino mola kati ya plateau babi ekomi ochauffe déjà parce que bakeso otunanga esalanga babion donc nyonso nzoto na ye ekomi ochauffe komoninga na alliance te nana bali te na mpe na mobali te. Salut Mbote Nabino, j'espère que vous allez bien. Tous allez là dans Gémidor TV. Chaîne où mesana ko pesa bino bilengi, chaîne où mesana ko sala bino ba bien. Ba merci et bien na ba abonné na biso nyonso bino nde bo sala biso tozala. Grâce à vous nde toza Gémidor télévision, grâce à vous nde tozo tala mana pesi bino encore merci une fois de suivre cette émission avec Tegra da Silva. Moi na bino moi na Palin. Mes salutations à mon boss, à mon papa de Ondinga, à mon cordon Dieu Mundirba. Sans plus tarder, nous allons au vif de notre émission. Je me donne un souci à cause de la bino ba bien. Na souci à cause de la bino, lelo tozana Dora Mwana Mongala. Dora Mbote na yo. Mbote la grande chroniqueuse du monde entier. Bonne santé. Santé non bien quand on vient collaborer là toujours malgré tout ami kakata no mais vient collaborer. Merci beaucoup. Tozana Gémidor télévision to sepelu ko yamba lelo. Merci beaucoup elo na yipsa ba fani tout ya Gémidor télévision. Bon s'abonner massivement na chaîne oyo anga mona ko sa kambongo. Nde boza ko s'abonner et salanga ba bien. Donc nous sommes au Lukaka, ils ont 4 minutes à chaîne ou dans chaîne est comme partout dans le monde entier. Gémidor TV. Ok, merci beaucoup. Dora, confinement isolé quand nini? Confinement isolé bien mais match est ma bé. Ndengeni. Match est ma bé ma case parce que confinement bébé si ma cam belé. Yango virus oyo nazo comprendre té chroniqueuse. Virus oyo biso beto bayango non mon ezaka pinson nzambe to bayango te parce que bana mukive banda bakoko na biso non batikala omona likamba boite rassure oui eza virus moko et neutraliser monde entier donc ezaka kambala liboso ezopesa pasi mingi confinement nga ezoleka vraiment la pasi na vivana na bakode pour na monde ba star sikoyo mona zo bakode ezate makambe komi doki fi komi kama be mais so bomona moi santé yo ezaka pona vient collaborer batela. Est-ce que cela vous empêche de travailler ndenge mana ko travailler avant confinement oyo? Non, travailler comment? Parce que moi to vandi boy 1 mètre so na otambola il faut na zana kashine na bagana ma boko. Donc ezo ko empêcher ma mbele. Batarsi bamituka esali sou bien te donc makambe komi ka passe na lo bana nyonso. Ok, merci. Dora, tu es bio na sans tabou. Le monde entier découvre yo na sans tabou. Comment est-ce que on se sent qui d'abord
On s'inspira qui comment on va la bassin tabou. Merci beaucoup na question kitoko. Question oyo esalanga ba bien. Sans tabou ezana no premièrement eza donanga. Na bande kotanga parce que na moi ne fasike na sali animation culturelle. Quand ezala ki ba courage nanga na bande ko lingami ko finga ba bêtise. Donc na bande ko linga oui, ça mutu ba vérité. La vérité. Bon, si on a un problème na yo, ne ko so pas vérité. Nde tonton mo boye aya ko proposer nga à Paris gi Mobutu, est-ce que ko ça sans tabou? Sans tabou. Na ba ki ngoto bino ko loba vérité. Donc autant eloko ne loko na kombo. Oui. Par exemple le rôle là suki mabele bablo mwandengiana. O zolo o lolemo bablo mwandengana nde ndo moni na mekaka première mission na ngana pesela TV ebetaka bien ebetaka vraiment ba 1000 nde na iko so penda courage ya kosala santa. La première fois au sala qui sans tabou il est qui comment tu t'es senti? Vous se sentais qui ridicule ou bien sentiment ni osala qui na autant les cas qui mba bosso sur internet? Nazaki na sentiment makasi parce que nayaki ko éduquer ba sexe oyo et bande ko yebelo roté. Parce que j'étais là comme éducatrice de la sexualité. Oui. Makamba. Ezala mutu azaka mutu mais on vivre le quoi nyama. Ayebi ko entretenir sexe na été. Et rekomaki non ça la sans tabou sentiment na ngezalaki ba couple ba obenganga na pesa ba conseil sur la sexualité et non pesa ba conseil bango siko couple zalaki na moi mobulu moi ba trouble ezongi siko normal couple ezongi na ambiance ya bien vous comprenez et bande ko sala nga esengo ba mibali ba se retrouver surtout ba singleto ba célibataire no ba célibataire so aza penza concentrer une émission ya mwana mungala doa oza penza concentrer au moins la monsieur étrange na nzoto na dans changement quoi. Ah oui. Dora, est-ce que tu te sens respectée? Oui, pourquoi pas? Musala nanga. Mais il y a des gens qui vont considérer que bino batosa sans tabou le quoi excusez-moi pour le mot pit. Non, pit c'est éducation. Comme moi de ma part, je suis un enfant bien éduqué, bien encadré. Vous comprenez? Pit est à conscience en monde. Autrefois, na zakana ba tentation belé, bat boté langa ba mbongwanger. Mais tel mes a conscience nanga ezo sala ki. Pardon, na kati te bambonga j'ai pour ça. Oh te kanzoto ti. Donner. Parce que mbongo nga peso nzoto nanga. Mbongo. Donc ba tentation ezalaka ebelé. Ah oui. Yango wana ezaka conscience ya monde. Conscience nanga te mesala non na balité na sala ngo pété. OK, merci. Est-ce que au contacter un jour Bala? Oui, bien sûr. Na mwasi nyoso ya nzoto na ngesalaka banana mututi na makolo. Esalaka. Il faut na bala, ponza makelanga na bala, na bota, il faut na zananda ko ya mo bali. Bala raconter ça. Ah oui. Na ba génération oyoya. Il y a aussi bato batala ka bato bala ba fan na yo. Ba reva kabando sala ba santa bongetu yo. Conseil ni nous apprenons à ça. Conseil zaka que bo sala ba sans tabou ndenga na salaka ko exposer nous autres parce que ko exposer nous autres c'est que comme porno. Il y a des filles pour sans tabou et baby. Ba fille ba comme ko exposer ka bo expliquer bo expliquer nga pour na terme. Silipi na yo ba bengi kaleso na yo. Eza pona yo moko mona ngo mais bango ba komi ko exposer ka yango munyo so mona ka yango. Mabele munyoso mona kayango neti chroniqueuse mo babenga kaya na tanga kombo te pona fula ye penza lobaka nana mabela bien nazana boro ya bien mais mutozo komisa ana mwasi na eti
Parce que ozo kumisa bon pour era komeka maman céder. Vous comprenez? Donc conseil quand on fait ça basa musala ndenga na sala ka ba photo passeport batika au sala mosusu esengete na sans tabou. Surtout ko exposer nzoto. Ngana oboya tellement ngam na banda sans tabou. Na la première chroniqueuse, oya banda sans tabou na monde entier. Ba bengi mwana mungala ya Dora parce que bala mangala babina ebele ngana za ya Dora. Vous comprenez? Yango wana na rebloquer ce ko ba fi oyo ba komo bebisa sans tabou. Merci beaucoup. Question mo elinga sikoyo. Pona ba fi oyo ko bloquer wana. Na lingi oyo c'est ko explique parce que les gens ba komo zo sans tabou na ndenge mo yo ce comme tomanda sans tabou wana o expliquer bango réellement ce qui sans tabou ezaka nini po bango ba mo kena ngondengo lobeli wana. Merci beaucoup na ba question kitoko obi ke ba question na yo esalanga ba bien na obi boy ba fi oyo bon ça va sans tabou neti ndenge salate c'est ça non c'est ça la question. Oui c'est ça. Tant tabou c'est mission moko totangaka eloko na kombo na donc ozo ça l'émission oza na pider métier donc oza na sonité oza na entité que soba té ozo salango oza ko éclaircir batu oza ko faire découvrir makambo oyo batu bayebite makambo oyo eza ya kobombana. Vous comprenez? Donc oza clair na explication na yo donc oza na ba limite donc ozo na jika kozo na jika tinati koza na ba limite yango pe bango ba komi na bango ko exposer nzoto parce que le beza na ba limite wala eza kibondoki limite eza ya maloba sans tabou eza maloba. OK sans tabou eza ko exposer ka nzoto te sans tabou eza ko exposer mipende te ko exposer ba mbuma o te na benga ngo des pigeons na montagne na bombi mitu ko exposer ngo te po eza na ngona importance ko exposer. Merci beaucoup. Donc sans tabou eza maloba. Ah oui. OK merci. Tozo kina masuka émission na biso ndo question na ngeza be tango bandaki osala ba émission na sans tabou eloko nini esalaki yo pasi exemple ba remarque ba fana yo makamini kutana nango ya pasi quand tu avais commencé ce boulot. Premièrement eloko esalanga pasi famille nanga batelemelanga non si tu es un enfant bien éduqué bien encadré jamais ko sala ba émission ba bêtise bon ba benga ngo ba bêtise. La vie de l'histoire, c'est vrai. Je m'en avance à na maman les qui n'a tante maternelle à Nanda. Aïe maman langa. Ouais éviter que na ça comme ça la porno. Oh bon monde. Ah ça porno. Yo comme maté. Aïe dit kaka sexe. Malgré que n'elle hôtel mêlé na famille. Vous comprenez? En ces années la famille n'a pas télé mêlé ngano, au ça la sans tabouté tout comme ça. Mais isa musala nanga musala oyo et comme singa lelo mutu pe la kata bato sans tabou na remercier yango ya trop et comme sanga mama lopango lelo akoma véhiculer à partir ya sans tabou et créer la ba relation partout dans le monde entier malgré toute famille ba telemela ngai mais isa musala Sikoyo o convaincre ki famille ndeni. Bon, liboso na ndo ebisa bango wana ngati za lipasa nanga tokoka kana fiwa neza ngati ti ba oncle musuka ya ti te eza hayo mwana biso tina ko isa bango tuka bolimbisanga na sala ki cours moko la sexologie yango wana zo ko éduquer sexe donc botala ngo kati na mkusi na esa poto yo kala botala ngo kati obino bosombelanga lupango te bosombelanga mituka te sans tabou de sali qui na komana lupango na mituka do botala ngo kati mais ça bon ils ont compris que ça musala na yo musala nga. OK Dora moi c'est kitoko tu es belle. Merci. Je ne pense pas que aux assets non na bali to mona alias na maboko na nga te ko bala te lakini nanga moko non na bali te ya solo oui ya solo walai
Attends, on a une question. Nani? On a une Au moment où l'alliance, ba fan ya Gemidor TV. Vous avez vraiment ba témoin. Bino mo la carte sa plate. Bobi et comment chauffer déjà. Parce que ba question tout nanga, ah, et ça langa, ah, ba bien. Ah, donc nous sommes autres nanga comment chauffer. Bon maintenant l'alliance té. Non na balte, na pe na balte. Mibali. Oza mobali te mibali bakima côté pona ba santa bo bon mono fi mon légère et tout. Té. Mobali oyo kimanga c'est gars civilisé. Mibali ba mona so to ba fi moko très légère. Parce que tout ça là, sans tabou, c'est qui paye, nous sommes à la gana, facilité quoi. Tout c'est d'accord, donner, non, ok, ce n'est pas ça. Ils ont dépendre de la chroniquer, ce n'est pas nanga. Nakalanga dur et pas mobile, naka facilité. Ok, merci beaucoup. Tu comme pratiquement na fin à émission na biso, mot de la fin na wezanini. Mot de la fin nanga, no saka ba fan nanga, na ba oboye binga, na ba oboye binga te. Ba obolinganga, na ba obolinganga te. Journaliste moi la mungala ya Dora Yeyo présente na kati ya plateau ya La Belle Chroniqueuse. Premièrement, vous s'abonnez à la chaîne Gemidor TV. Babi chaîne oyo na vitesse nyama. Basabona te barata makambo ya bien. Ngambo mikolo na zana présente pour na opesa bino bilengi surtout yo papa vena bureau la timanete otala mwana mungala Dora o zaka lisu na poso landa ba chaîne ya internet te ngam na zongisi yo esengo na vina yo landaka Gemidor TV chaîne oyo ezong se sengo na vina yo bobi nyonso ezala bien. Deuxièmement, na itika ba fananga, on est ensemble. Non na bal nangate, na esaka bino que on est à promesse, la promesse est une dette. Nga na otika ka ba sans tabou jour na bala. Pe mo bala ngo andima la sala sans tabou. So ba boy na e. Bon. Na ko respecter na to sa o ya oloba. Mais mingi moni jour ba fleuve kauka. Bossé kauka nena otika sans tabou parce que la sexualité et les cacabions na mai donc na otika sans tabou jour ba mai kauka pe nena tiki sans tabou on est ensemble nazana ka pona opesa bino bilengi donc minga lo bezate babi cordon mo bien nani wana mondir balom sans génération tonton moko bien asola ka bien likamna moto te mobala mbongo mundir ba en tout cas ba mbote bele place aux merci beaucoup nakopesa ba mbote merci beaucoup wana kipesa mbote premièrement na Doudou Kitenda Banda France tonton moko bien akabaka saba sengae ba mbote bele sans oublier les grands jogo Dani Mayoko Doulou esthétique banda Barcelone o aboy Dani Mayoko ase mokine na batnet oyati ya mikola kati mokongo déranger ki yo Doulou esthétique kobela te sala nga bien te la peste mbote langa na Gilles Ifokama na Istanbul, Bambote Belé, la Turquie, Bambote, sans oublier les Aaron Boui, Banda Lyon, Mobala Mbinga, Mobile Kitoko, gros bisous, Mobala Mbongo, Banda Lyon, sans oublier ton raf, les États-Unis, na Charlotte, na Bossani Petu, Jonas, Ndombasi, na France. Bambote belé en tout cas vous avez vraiment belé marna la bol là banda soyo donc vous avez vraiment et belé ato chakangi banda Londres sans oublier maman tété banda Londres moi si à ato sekangi na Londres maman tété moi si moi alamba kabion kana sikre ya papa tosha babila rumeur bambote donc vous allez vraiment et belé ba fananga tout
Bah, gros bisous. Ton lycéen, banda bureau na yo, mobile mbinga, ah, mobile kitoko ba mote belé. On contenir ma banga. Bah ça la vraiment belé misu na tangité. Ok, merci. To comme pratiquement na fin émission na biso. To pesi merci mingi na babonné na biso nyonso. To le labino ya fort, hein. Je me dois TV na babino mingi. Pour ceux qui o balandi biso pour la première fois, vraiment n'oubliez pas de vous abonner, ya ko liker pe, ya ko commenter sur nos vidéos. Papa de Yondinga. Ya yo ngwana. Mon cordeau de mon dire ba to le labino mingi. C'est grâce à vous ndenga na telemi liboso boy nazo loba donc. Yabino yango wana to komi pratiquement na fin émission na biso to kutani prochainement pour un autre numéro. Bye. Merci beaucoup numéro de téléphone anga. Bah ça qu'on sait jamais. 00243 89 88 10 339 na Bondeli 00243 89 88 10 339. En tout cas bo benganga et salanga babion engna bo sala moto moko bion hein. Adrien Dinganga babi 5-0 c'est quoi tonton moko bion sans oublier Mbumba de moi Mbumba banda France ulina liayo na tafuna yo Mbumba yo bongolanga de vite moi la Paris fait 20e ah bah gros bisous Merci. Merci beaucoup.